Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour, langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Kole mbote na ba polier, ba FARDC, ba JIR, ba PCR. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba morena ba moreze magazine d'information lingala facile yoka lokole mbote na ba polia ya ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando na ba étudiant kasa pa bolela RTL jo a chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigables na mokuse PCI sans plus tarder to fona basangolo ba ete na cimetière ya penga population zali kolela balobi ete ezali na bandeko beba somaka mapango na bona kati ya cimetière wana c'est-à-dire gouvernement na biso tekelaka bango ba terrain kuna melikambo ya pasi na ngo tozoloba awa balobi ke batekeli lisusu ba chinois mais ça reste à vérifier parce que tokitaki sur terrain pona komona ndenge ni makambo za koleka na mopanzi ya cimetière ya penga bien aimé dans les seigneurs diataba bandeko babolingo tambola na mokilo mona makambo bokomesa ya commune kotoyo na ya quartier o na cimetière penga tobe kotanga bakombo na bango poete bandeko baloba ba trote me boye bayete tozu ba information ba komi kote ke la batu mo ba espace koto ipona kobeta ba brique ba tekele bango ba termitière me likambo ba termitière ngo e komiti na niveau ke ba koma kopindola kana ba corps ya bato ba kufa ba cercle etikali polele ba cerveau ezali komona na baza kosenga bango 150 000 francs congolais par machine bazali plus de 200 personnes a baza kobeta ba brique na kata cimetière penga ba autorité babwaka miso maître Visa Lobate azwa zero. Donc moi benye munaona tuko mu cimetière yetu ya nzamani penga ile basha kufungaka. Chose grave bile tunakuta mule binaturirisha sana. Donc tunakuta beko na profane makaburi ya bantu. Beko na pika ma brique kwa ba briquetier. Ba briquetier donc on peut compter même 2500 machines au-delà. Bena pikaka tu ma brique et puis mukupika ma brique bena tupa ma crâne inje. Beko na tupa ma mifupa ya bantu inje, ma cimetière iko inje, mungu nafata benye ma image. Vraiment, je pense que son excellence gouverneur Jacques Aboula Katwe fata ko imambo la loupe. Bantu baruzaka ifashi njuba yenge. Muri bafukishaka se bena profane matuburi. Mais bale bena chimbula bena labisha. Ici tisha kubakia ya insécurité bena uyana mo mukubimanjimu matombo ya bantu iko ouvert donc biko bibaya. Tunalomba Mama Poutine, maire de la ville. Wangari eko na imambo hii. Trop c'est trop bitu kunaona vraiment c'est insupportable. Tunaona makrani ya bantu inje donc mievo atabale benye baranza kuyenga bekalemo njua kufikisha insécurité aussi ke kuweka ba briquetier banze kutupa mamifupa inje muyi namuna parce que biko nafanya mubaya kama amu jingishe muyi mambo parce que bana cité jina ya chef de quartier badi banga njua no kaka kuchangisha makuta par machine moya ya brique kikombolo kimoya bena ripisha au moins 150 000 francs. Bon kama biku 2500 ni makuta moya mingi sana inendaka wapi? Kama amujokipe na hii mambo donc tutaona kena mwa munapataka muile makuta. Ba mo betu bana mériter respect. Mieux vaut muridishe bale baranza kuyengaka bale bakuza mampango. Na ma information ngine tunakuta mule il y a des chinois bena kwa déjà ku visiter c'est comme si ba chinois bantafuta kukiuza kyote. Mais munafukisha ba congolais njua kujisha un chinois. Donc en tant que Shebale tuku na amu ya kusaidia chef de l'État, Shebale tuku pembeni ya Fachi Beton, tunakatala ile mifano ya kubeba ba Congolais saba mitumwa, l'État njua riba ujisha. L'État anabafukisha, mais l'État anapachia tena ba Chinois. Mais leo beko na profane tuburi muyi namuna makrani inje, ma cercueil inje, matombo iko waji, non tunasema hatutaacha kusema loi congolaise iko claire inasema bien que il faut 50 ans dernier enterrant. Mais je pense qu'il y a déjà un mausolée le banayenga pale
Donc 50 kama tunakontea jour barifungaka kuingariki tumashiku, vous pouvez kurudisha bale baranza kuyenga yulu kiaba bero na chimbula kutupa makrani ya bantu na mifupa ya bantu yulu vraiment atupende. Tala avant ozala ndenge ozawana ozalaka pe na mosuni ndenge ozali lelo ngai pe nazalaki lobi wana ezali maloba ya bawei po yo ozala pe lobi mokufi ozalaki na bomoi boye bakorespecte bato bakufa kotika banzoto ya batu boye eza kopesa pasi makasi kia toloba na mboko tokomona ya mingi tokoka simoteme ezalaka monene totikala masweta libongo mkamulika cimetière ya penga koloba ete kote kuna bandeko misusu bapesi bango autorisation bakotisi bongo bamashine na mona kati ya cimetière ya penga mpona kobetaka bongo babrique me likambo ya pasi ezali ki respect ya bamort ezali lisusu te mikwana bacercueil ya bato etikali bongo polele. Bien aimé dans le Seigneur diataba bandeko babolingo na mboko tokomona ya mingi tokoka tro kasi motema ezala kaka monene cimetière ya penga cimetière ekomi abandonné bandeko miso baza kobeta babriki na katimini misusu pe batekela bango deja mabele depuis kalambai kasi likambo ya kokamwa baautorité batekelaka bandeko mabele na cimetière ya penga bayaki kobenga na bango na lombango batekeli yango ba chinois selon ba rimer tozali koyoka to préciser nano te pas za kosenga mingi ba enquête ebele pona kotimbela si réellement vraiment ba chinois ngo baza na projet ya kotonga awa malgré clôture batana cimetière penga eza ko signifier eloko te parce que bandeko ebele koto baza kolela ba corps ya bandeko na bango etikali polele mikwa to pe ba cerveau ezali komona na biloko ya ndenge na ndenge oya bandeko tu bakundaka awa valeur ya ba mort to pe respect na bango ezala kalisusu te na mopanzi ya cimetière ya penga yango tozali komitu na tolobi ete pona kolongola to pe ko délocaliser cimetière esengaka ba nombre ya bane oyo ya moto ya suka bakundaki soka betata 50 ans po bolongola bango mais côté vraiment respect wana ezali te toyebi te le 1er août awa soki bakende kotala bandeko bakufaka place nene po ba autorité misusu il paraîtrait que bateki déjà mabele oyo epai ya bachinois autrement dit bahiron babosani ke na niveau ya sena kuna epai baati lokwebo makambo endongwaka mabe bapekisa kotekela baexpatrie to mpe baétranger mabele na mboka na biso yango eza kosenga na baautorité na biso baboka miso ga pona koyebela bandeko baza koteka mabele ya cimetière ya penga soki nani atindi bango baya koteka po lelo oyo bakor ya bato valeur nango eza lisusu ata moke te bijika twikisha tala likambo ya sécurité na mopanzi ya este ya mboka na biso ya RDC ezali kopesa pasi ya kosakana te yango wana ba rebelle ya M23 ba occuper déjà ville ya monene ya Bunagana eza kopesa pasi bandeko balobi ete esengeli ete na ba autorité na biso pe bandeko ya FARDC balamuka batelema na ngwi parce que côté kuna population ekomi na danger permanent. Bien aimé dans le Seigneur diataba bandeko babolingo ba rebelle ya M23 ba occupaki déjà ville ya Bunagana depuis lundi le 13 juin après ba combat contre FARDC selon ba société civile ba lobby ete ezali bongo na ba élément ebele ya M23 bazali kotambola na est wana saki bazala inquiété nde ba moni baza kotambola kasi boye ba ete population ya mingi ba bongo kima déjà depuis fin ya mois ya mai pona kobima bongo na mois de juin ba kimaki bona mopanzi ya Ruchuru mingi na Uganda ba lobby ete 368 arrivées supplémentaires bautaki bon na Uganda depuis Bunagana selon le haut commissariat ya ba réfugiés kasi boye ba ete armée congolaise ba lobby ete baza ko accuser toujours Rwanda nde azali sima bandeko ya ba M23 malgré que bandeko ya Kigali baboyi na bango kondima makambo oyo armée na biso ezali koloba kasi selon général Sylvain Ikenge porte-parole ya gouvernement militaire ya Nord Kivu alobaki bongo na communiqué na moko aza ko accuser toujours Rwanda pona nini parce que bandeko ya ba Rwanda to ba Rwanda kuna bazali bongo ko bundisa Congo pona nini baza na intention ya ko occuper mboka ya Bunagana pona ko sala moi pression contre République démocratique du Congo kasi armée pe abisof RDC balobaki ba otika la simate ba hotelema na bango na ngwi pona ko sala ete ba benga na bango musika. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis.
Déterminées à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Quelle lecture? Totilaka na masweta li bon likambo insécurité na mopanzi ya Est na ba rebelle ya M23 mokolo ya mercredi le 15 juin ezaki ya koinda population batelemaki na ngui na système ya lycée Bosangani bakeiti na barrière koloba ete bani bakotela bandeko ya Rwanda pona ko avertir bango batika ko soutenir ba rebelle ya M23. Bien aimé dans le Seigneur, diataba. Bandeko babolingo mbutu mbutu na Est ya République démocratique du Congo na mokolo ya mercredi le 15 juin ezalaki ya koinda population esalaki lycée Bosangani na système ya marche ya soutien pona bandeko ya FRDC yango wana bamimemaki na lombango na mopanzi ya frontière ya Basengi pona kokota na kati ya ville ya Gisenyi kokende kokebisa bandeko ya Rwanda o bazali bongo ko soutenir ba rebelle ya M23 sadi makambo na mopanzi ya Est ezali na keba mais toza na espoir ke bandeko ya FRDC bakobunda ti kote ya suka pona kosilisa insécurité o ezali ko régner la mopanzi wana Bijika Twikisha. Totika masolo ya insécurité na mopanzi ya Est ya RDC tozonga bongo na lombango na Lubumbashi meto kende lisu na mosika koleka na mopanzi ya États-Unis koloba ete ezali bongo esengo ya koyoka ete famille moyambo ezali bongo na bana misato na mbala moko basisi nchik na bongo na université américaine bano babandaki nchik na bongo na Tesol mais ton bakendaki na États-Unis d'Amérique ba vide masolo kitoko babendi babak na bango na impact pezolozi na toza komona bongo Tora Muyambo, Jade Muyambo, Nanora Muyambo. Topesi bango félicitations pour na masolo ba vile nchiki na bango ba ko investir na kati ya mboka na bango ya RDC. Bien aimé dans le Seigneur, diataba. Bandeko babolingo balobi ko investir na bana ezali mama na projet oyo mutako ko sala po lobby e babongo ko bukela e un plus yango wana le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa honorable ya Pembe maboko Pembe motema Pembe ya lobaki ete il faut investir na avenir ya bana na ye alakisa bango penzela ya Nzambe nango tozoloba awa ndeko Tora Jade Nora Muyambo bana wana somisa to batu bongo videnchike na université américaine topese bongo félicitations boy ba ete bana babandaka bongo nchiki na bango na mopanzi ya the English School of Lubumbashi o babengo na kombo ya Tesol esika pi bana bayebelaki vizolongo ya kobeta mopanzi ya New York na université ya Gaillard kote kuna esika Muyambo Nora ayebaki bongo confident nchiki na ye na impact pezolozina kasi Jade Muyambo ya silisaki bongo na master na relation internationale na université ya Boston toza bongo na États-Unis na mboka ya bazungu kasi boy ba ete Nora Muyambo yepe abeteli biso esengo kelelo ebetamaki na mopanzi ya state koloba ete bana misato ba vident chikitala esengo ndenge ezalaka na esika ya papa oyo abateli bana na ye malamu na makolo ya Nzambe na bapara na ye ay baboko koma na suka lelo babenda bongo babuku na bango ndenge esengeli polobi ba kozonga na kati ya Lubumbashi wantanshi
basunga RDC mboka elaka RDC yango tolobi félicitations ya Gayar na Tora Muyambo Jade Muyambo na Nora Muyambo tala bana onenge ba sauver honneur ya RDC na mboka ya bapaya balobi bi marqué à l'extérieur compte double. Félicitations Rabino, félicitations na bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa. One day. Talanda moya basango to bombela ki binu na magazine information ya lingala facile yoka lokole merci na ba polia ya ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando na ba étudiant ya Kasapa bolela RTL Joa chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader les politiciens compétents infatigables na mokuse PCI o ezali bongo les bâtonniers Jean-Claude Muyambo Kiasa moto ya Yambo merci na réalisation pe cadrage na makambutu ba montage na maboko ya Joseph Désiré Mobutu c'est school le maréchal Bakulu Basisa merci na régie finale tout bon na Claude Saini na Prince Kilufia mais bobi comme d'habitude to kabonara toujours na moi l'ICC mais avant l'ICC tout na moins insolite parce que semaine des arama molai pour na to sekama moket to zonga na kiese na kiese I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no. Naibi ke boza déjà ko sepela parce que boseki bisika bozala ki mais l'ICC ya lelo e uti bongo e pa ya le chancelier Moro Mwambokwano na DGM ya Lualaba. Le chancelier Moro Mwambokwano alobi boye. Mvumbi kabika tini kimai, c'est-à-dire ebembe ekimaka elambate. Pona loto suki awa, nous sommes bénis, dites Amen.